La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonjour la famille, Mbote Bandeko Bolandara Bisso, bonjour à tous les abonnés de Xile Botelwa TV, bonjour, bonsoir, wana boyebi déjà, yango et de pandaka na air nyoso, okolanda analyse, topé, émission na Bisso. Bandeko nanga lelo te kolobela lisusu kaka likama ba comédien tozo pe mate tozo la te olali olamuki problème ebimi. Olali olamuki problème eye, obaluko ningani bwe problème eye. Lelo to linga to lobela likambo ya Bobo Manoka. Bande onanga Bobo Manoka asali nini, Bobo Manoka a créé moto, Bobo Manoka pelisi moto, problème ango eza nini, yango toye kolobela awa, lelo na Xile Botelwa TV. Alors bande kono so bolandara biso, so zambala noa liboso koti na chaîne na biso kande tolobaka. Si c'est la première fois que vous visitez Xile Botelwa TV, en tout cas, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et aux amalamu mingi. Kande na sarabino ba o bolingara biso, donc tango koti na chaîne na biso, partagez sur Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, meka penza ko partager biso partout. Nzambalola ako pambola yo. Bandeko nanga makambo eza ya koyinda, makambo penza ezali tant lobi makambo eza, c'est-à-dire makambo penza ezali o lelo te kolobela awa. Kande na lobaka nanga ngana yaka nanga na ba polémique te, ngana finga nanga te, mena yaka kolobela makambo nanga ndenge esengeli tolobela. Alors ndeko oza mutama finga, yo o mesana ko finga, yo o koti na esiko po finga, en tout cas, vraiment eza place na ote po biso awa to finga kana biso te. Na lingaka nazala clair na ba analyse nanga, pona bebisa mitema ya batu te. Na lingaka nazala clair na ba analyse nanga, poto kende nango penza kitoko. En tout cas, makambo ezoleka na monde ba comédien, surtout mingi pona Belvi Kandi, ezopesa mawa, ezopesa pe pasi. Ezopesa mawa, ezopesa pasi. Kotala ba comédien nyonso, kotala ke bino nyonso ba comédien presque nyonso bozika mundu ki botalisi epa ya mutu moko. Eza vraiment kitoko te, esa la penza kitoko makasi te bandeko nanga. Bobo Manoka aza comédien oyo a joué partout. Bobo Manoka bandaki ko jouer pa ya Belvi. Bobo Manoka abandaki ko jouer pe epai ya Sila Bisalu. Alors problème nini o lelo to moni ba abakouk ba yen internet ba komi ko luka ko yo luka rando tope ko yo luka opelisa moto po Bobo Manoka a postaki Sila après aye ko poster Belvi Kandi. Alors, et créer des ordres et créer polémique dans les réseaux sociaux parce que Boba a posté qui si la bisalu Boba Manoka komaki ke so pas komaki ti me manque ayo posté Belvi Kandi a commis a komaki ce qui li passe nanga et créer problème et pas ya babakouk balobi que non Boba considéra ka mingi Belvi et nani si là Boba considéra Belvi te ba makambo boye ezanga nango tina ba commentaire tellement ebele batu ba fingi ba meki ko finga ba meki ko loba bino moko boyebi ba bakuku nde bazala bango ateluka grave te ba memara yango grave. Alors to ya ko lobela likambo wana et puis to ko expliquer bino vie ya Bobo na poto po batu ebele ba lobi mwa biloba loba ke Belvi akendaki poto bakutanaki na Bobo te, Bobo Manoka na Belvi bayoka na lisusu te, batu ba meki penza koloba makambo mingi. To éclaircir moi ba point moko po ekomi penza ya koleka, ekomi ya koleka. Alors, ba video yango ebandaki awa. Bomoni video oyo Bobo Manoka poste po na tie téléphone ya obaluka mwebo mona, makambo Bobo Manoka komi awa bien ezate. Bobo Manoka tie video oyo akomi je suis triste. Atia ngona video ya Sila Bisalu. Video liboso abandaki yango. Akomi je suis triste par rapport
ya ndenge aomonana te, ndenge azomonana te na bakolege na ye, ndenge azalaka lisusu te. Asali video na ye alobi par rapport. So bolandi video ya Bobo Manoka akomi par rapport ya bakolege na ye. Mais nayebisi bino ba commentaire eza awa ebele. Nayebite na video oyo kombwa Belleville eye kosala nini. Kombwa Belleville eye kosala nini na kati ya mafinga. So tobito longwa na video oyo toyo mona atanga ye ko poster video oyo. Ayepe lisu ko poster video oyo ya Belleville akomi majimel. Yango bomoni a poster video oyo akomi na ye majimel. Alors ba commentaire eza o babaku ba ye kofinga jimel na je suis triste eza différent asengi ti asengi bataye Belleville ti asengi kaka bobo a poster ye na ebite bomona ka Belleville yango aza masutukela o asutukela ba blog mususu to ndenge ni eza pasi pe mawa bobo ye ko poster appel ezalaki soki ye Belleville likolo kuna ondire yesi la likolo kuna ezaki ondire duche. Bobo aye ko poste, batu baye ko finga, batu baye ko loba, batu baye ko finga likambu ya Belleville. Bandeko, lelo penza toloba tozala clair. Toloba tozala clair. Omoni na olobaka toujours likambo yo ba famille bota, Belleville kandi ba famille bota. Soki miso ya kufungwa mate e uzala malamu tomoni aya moment donné so mutu akomo finga mamingi mutu aza innocent azo finga na likambo asalite mutu ayebi likambo te afinga na likambo asalite koma asko kozela réaction esalema nalandaki live moko ba famille bota baza vraiment turo bazu décision soki il s'agit bo sangana bo kende na restaurant ya Bella soki il s'agit bo sangana bo kende pour que Belleville comme alingana ekoloba te comme alingana ekokipe makambo te alors makambo yo namoni soki ba famille bota baziango penza bo kipe likambo yo et aux amalamu mingi po lelo koma eloko ebungi na réseaux sociaux batangi komba Belleville muta kwai na réseaux sociaux batangi komba Belleville muta bela Belleville muta kufa Belleville matange salema Belleville ezo pesa kitoko te ba comédien bele ba bebisa musala ba comédien ebele ba osa bande kona bango mabe mais bazo bata mana sima komba Belleville. Bon excusez-moi s'il vous plaît. Ba comédien belé ba osala mabe mais ba oke ko bata mana sima kombo abela ba comédien belé ba bebisa ba via bandeko na bango ba bata mana sima kombo abela bo ucho yoke likambo yeko bima ya décor bo ucho yoka likambo ya décor ngana oloba na obeta sete na likambo soki décor soki Belleville okipe likambo te ata gingombe luko landela po kombo na yo pe etanga mina kati. So Belleville obeta likambo kara, Belleville beti likambo kara kipango te gingombe, il faut olandela likambo. Ezana mamakamouso erenyana na ba comédien esenga akusuki sango. Mutaye alobi lobi mabe pa na ipona yo, mutaye afingi, mutaye alobi. Yaya soki yo yebi na mabe wana te. Soki yo yebi na likambo te landela ngo. Lelo na mboka na bisi komi na ba Christian Bosembe baza wana. Christian Bosembe baza wana zo landela mamakamouso ya réseau. Baba aza chef soki ya j'ai ça qui nini na bino wana aolandela makambo nyonso eleka na réseau. Pourquoi boko akize mutu na likambo mutu asalite likolo ya kozala fani moko boye likolo ya kokotela mutu ale bangulu pe bazoya na ba commentaire bazoya ko appuyer bazoya ko confirmer yango on dirait bango bazalaki wana tangu likambo yango esalemaki. Non, tozana rando ya théâtre mais il faut respect ezala. Rando ya sila na Belleville eza rando ya théâtre mais en dehors de ça il faut respect ezala. Il faut vraiment respect ezala. Bango mi bale ba na rando ya théâtre mais to respecter musala na bango. To respecter bango. So to kota na ba vie na bango to yo loba mamba lukuta eza kitoko te. Respect zate.
respect ezate Bellevue yango mafinga ni usu botika nango bofinga ye makolo poussière kaka ye abotola mobala batu kaka ye Bellevue boyeboye kaka ye nazoyeba te bokomi kotia batu na confusion kombo ya est-ce que boyokaka pasi na munoko te boyokaka pasi te ntango oluka oya kokosa likambo na kombo ya mutu esala pasi moko te na kati esala bino pasi te yaya tolingana monde oyo eza ya biso te likolo asila na Bellevue bokota lifelo likolo asila na Bellevue bokota lifelo ovandi no pena opelisi na o live obandi koloba atinda mutu aboma ye atinda ndeti Jérémy na Bellevue bozo pena Jérémy na Bellevue ake koluka koboma Jérémy po aganye nini eza pasi ozwa nini ekomaka bwe Bellevue tozonga bwe Bellevue tosala bwe Bellevue bokota lifelo obelisi na o live po oya koloba kamakambo alingi aboma Jérémy alinga toke nono tozono carrière à Jérémy tokokanisi yango na carrière à Bellevue est-ce que Bellevue ana posa Jérémy alongwa po ye a évolué na théâtre baba cook boza rando atalika boza rando te bo mema rando eye tina na ba posting ya Bobo Manuka soki Bobo a posté Bellevue après eko posté sila soki Bobo a posté sila deux fois a posté Bellevue mbala moko ndelingo la kuseke Bobo na Bellevue bakabwana ndelingo la kuseke Bobo alingi Bellevue te ndelingo la kuseke Bobo a critiqué Bellevue non Bobo bande ko jouer pas Bellevue Bobo bande ko jouer pas sila Bobo jouer na ba place wana nyonso mibale azaki na polémique te Bobo Manuka azalaki na ni polémique pas sila ni polémique pas Bellevue Bobo azaki na polémique te azaki na polémique te ngana ya koloba pona tonton Lulu azaka na polémique te nani Gesho azaka na polémique te décor azaki na polémique te mais ba kotisie na polémique décor a memami na buzoba ya Jérémy tangu décor akataka koke ko tourner na SB muta pekisaka décor koke ko tourner kuna zate muta pekisaka décor azate Bellevue pekisaka décor te koke ko tourner kuna ta pekisaka ete apekisa ki ete ye moko décor azoki ba décision na ye akende lisu ko jouer kuna te par rapport ya mafinga ndenge ezalaka ye moko soki lelo ebebeli bango soki lelo ye décor asali ki camarade na Jérémy comme asimbelaka Bellevue kisi pona batu nyonso bakendaka kuna alongolaka batu pembeni ya Bellevue bino bomona yango eza normal lelo bolinga Jérémy lelo bobwakela Jérémy ba fleur po Jérémy azo tout abordir côté ya Bellevue mais bomona makambo na miso boye te bomona makambo na miso boye ya molili comment expliquer mutu oyo vandi na ye mutu ajio na passeport Jérémy ndako liboso afutela Bellevue nda futela ye na mokili foto ye ba bolamu epolaka te soko bibo sala analyse très bien bon mona ke Jérémy abandaki na Liza alekake pa ya Bellevue Jérémy tanka yo bandana Liza pe ayo be bandana Bellevue combien de batu o baleka balongwa epa ya Bellevue baye par Jérémy pour que bakota na SB combien de personnes o baleke la bongo alors bon mona keza moi complot moko esalema wana Bellevue ndaza bongo Bellevue a format décor te Bellevue a format décor te Bellevue a formé bane belé to mona lelo to komi na ba Nikita lelo to komi na Beternela lelo to wana bategra oh so batie ba comédien musu na otanga na ba kombo te pona oluka polémique te so batie ba comédien musu na tegra na opona tegra po jouer très bien. Alors Bellevue aka na posa décor te pour ba théâtre na etalema Bellevue aka na posa te pour décor peut-être décor ozalaka na besoin Bellevue na chaîne na ye mais Bellevue ozalaka na posa décor te pour théâtre etalema non tangu toza bato toza ba analyse tangu toza
toza bato tozoya kolobela na réseaux sociaux, toza la analyse avec intelligence. Tant que toya osala ba analyse na réseaux sociaux, tosala ka vraiment analyse avec intelligence et osala bien. Toya kaka te pona ki trop de fana, ya ki to côté. D'autre part, biso pe bato tozo mema ba comédien na libulu. To lingi koloba, asala ki boye, comédien o azongisi, comédien o akena ngo boye, tozo mema ba comédien ngo wapi. To mema ba comédien ngo wapi. To mema ba comédien wapi. Kito côté bango moko ba bebisa musala na bango, bango moko ba ko kolongola fruit ya mabe kati na bango te. Po bango na bango de bazana bango ba yebi fruit ya mabe, ba yebi mutu ninyo azo boma théâtre, ba yebi lelo ti ba ya ko kosa biso na komba Belvi azo boma théâtre, bango moko ba yebi mutu ninyo azo boma théâtre. Bo sala Belvi asala bino nini, bo sala ango mabe. Bosala ngo kitoko te. Bozana baranda musala. Belvi aotika lo permettre te. Aotika lo permettre jamais. Bato baya na réseaux sociaux. Baba no sakana sila ba finga sila. Chroniqueur nyonso to pe communicateur nyonso wa lo bilaka Belvi. Soka ye ko finga sila na ezaka na ndenge na Belvi atindaka te. Belvi atindaka te. Belvi lobana bebana gina de mer pour de mer ayako finga nani ayaki ko démarrer mimika beya mimika bongo pardon soto bito uzwape para mimika bongo azalaka kosa azalaki bien na Belvi mais tangu mimika bongo akomi ko kende pa ya Jérémie isika makambu nyonso ebimaki et place makambu nyonso o elamukaki o elamukaki metozana ka pona kufinga bela metozana ka pona koloba mabe pona ye asape mutu ngalo baka okumisaka sila tikala vrai pasila mamba Belvi etaliote okumisaka Belvi tikala vrai pas Belvi mamba sila etaliote to tombola ta ba film to sala totombola taka lelo so babi balandela décor balandela penza décor ba sereye ala ki sa preuve oyo décor ozana ba preuve te ngana lobango kala ke rando ya ba comédien eza ba comédien o ba batama na sima ya ba comédien na lobango Jérémie alongwa epa ya Belvi pona décor. Mais le long ngana okamwa soki décor kisa ki camarade pas Jérémie. Ngana okamwa lo kwana Jérémie alongwa et pas Belvi pona décor. Alongwa pas Belvi pona décor na ndeni bolandanga bia bande on a bo s'abonner s'il vous plaît. Sozamba no liboso koti na chaîne na biso en tout cas au s'abonner, au commenter, liker, nzamba lo pambola yo. Ngalo ba toujours na zarana ba polémique te na finga raté alors na linga pe ba commentaire ya ma finga te. Tant on continue na chaîne na biso nzamba liboso au s'abonner tant on s'abonner ko bosa na te activer le biso cloche à notification pour que prochainement tant to ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso ozala. Alors ndeko maman ndeko papa activer cloche à notification, partager biso na Facebook, partager biso na WhatsApp. Partager biso na messengère. Naloba toujours na bémission nanga. Bato ba boma musala théâtre. Ezaka bango moko ba comédien. Ba chroniqueur. Ba fan. Toye ko ya sima. Donc biso tozaka ko tindika bango kana o bango mo ba osala. Nde biso tozoyaka ko accompagner bango. En réalité bango moko nde ba boma musala na bango. Pourquoi dans le bi bango mo babu mamusa na bango? Jérémie alongwa ke pa Belvi pona décor. Bolandanga lisolo na obeta très bien. Lelo batu ba mona kaka Jérémie alongwa, Jérémie akenda balukela Belvi, Jérémie akoma kofinga, Jérémie akoma otinda batu ba finga, Jérémie assurnoma même Belvi kombo masido. Jérémie akasa batu ba yebite. Toye ko yeba yango na émission ya Bijou la reine. Bijou la reine yo sa l'émission ayo lobela likamba masido.
ayo benga likama masido na émission o bijula kana sala ki na nazo yeba soki bozo raisonner na fête o bakenda ki ya major Zolozolo wa balaki akenda ko se la émission après fête wana et pas yopi o ya ko benga Belleville masido. Jérémie Longwe pas Belleville comment? Jérémie Longwe pas Belleville pour na décor ezaki na ndenge nini. Belleville na décor na Jérémie baswana raté. Mais Jérémie Longwe pourquoi? Parce que Belleville abanda ko benga ka Jérémie soki décor azate. Soki décor a joué empêchement nde ba obenga Jérémie aki ko jouer. Parce que Jérémie alingaki aboto la pena place à décor et pas à Belleville. Bolandanga très bien. Poto to meka ko landela likambo totala motema mabe euta wapi. Yamba loba muta obomayo ozaka muto bolia kanaye. Jérémie posa na ye ezaki pena aboto la place ya décor. Mais tellement que simba kite nde motema mabe yaki kokota. Mais likamba bobo manoka na okamo so lelo bokomi bino est-ce que lelo pena boko sutukela bobo manoka. Bobo manoka comédien. Bobo a posté si la deux fois, a posté Belleville mbala moko et créé problème. Belleville azaka mutu moko a bozo combattre makasi pona nini. Jérémie Chaban azaki mutute lelo, décor ilonga azaki mutute lelo comme camarade ya Jérémie. Pour Jérémie Longwa pene pas Belleville pour na décor. Jérémie azaki na ba jalousie envers décor. Ndenge Jérémie Longola mimika bongo pembe na Belleville. Ndenge Jérémie Longola ba Liza. Ndenge Jérémie Longola ba papa le. Jérémie yo Longola décor. Bon remarquez que ce qui mouto alongwe pas Belleville, akangami na Jérémie, alongwe pas Belleville directement ba bois qui ekune pas si là. Étonné batouté. Ngana oloba toujours, ba comédien eloko esala bango e amotema mabe. Et amotema mabe pour en réalité, comédien koza na motema o bazana ngota vers ndeko na bango théâtre Belleville. Bango nyonso babanda musala ensemble. Si la finga ma na réseaux sociaux, mais si la finga ma lokwa Belleville ndenga finga marate. Belleville ana ba communicateur ebelete o bayaka olobela epo ba finga. Mais si la na bato ba pelisa pena live ba fingi. Bato pe yemo kwa yebi bango. Mais Belleville ana ba communicateur ba lobela e o yemo okuta yebi te. Peut-être pas yebi ba kombo na bango te. Peut-être pas talara bango te. Ngana zala surpris ya mwana onani Sam na moni Sam na sila na kamwa na bisamo kaya ko finga batu na réseaux sociaux. Sam ye otamboli na sila non na kamwa. Mais ena batu bele o balobela rapport na Belleville bakutana na Belleville te. Belleville yebi bango pete. Belleville aza même pas na ba numéro na bango. Aza même pas na ba numéro na bango. Mais bo sala ngo mabe ndeko na bino amaboki lelo so bobomi Belleville bozwa nini ba papa ibutu nyonso bo balukela mutu ka dans le pamba bo balukela Belleville bolinga Belleville te oui bolinga na bino Belleville te mais bo vona na kwa na bino botiki Belleville pe na kwa na ye ozala bien bolingi Belleville te problème ezate mais bo zo ta ya ovana na kwa na bino botiki pe muninga na kwa na ye e ozamalamu mingi. Bobo manoka ako. Bobo ata posté si la 40 fois. A posté Belleville mbala moko et longola Belleville o yazate. Bon excusez pardon. Pour tout le monde ba commentaire Belleville a bengi ka bobo po boba tia. Est-ce que Belleville parfois sienga bobo posté nga po bobo azanani. Po bobo azanani. Botika polémique na ba comédien. Botiko boma musala ba comédien. Botika polémique ezanga mutuna makolo. Ba polémique msuto oya nango ezanga mutuna makolo. Ba polémique ebele to ya na réseaux sociaux ezanga mutuna makolo. Ba bande wana baba combien sika ba banda musala bango mo ba yebi. Un jour bo comprendre que Jérémie
abomi théâtre. Un jour, vous comprendre en haut. Lelo boya bimisa Bellevue abomi théâtre, oui. Mais mukolo bo comprendre que Jérémie abomi théâtre. Bo pesa biso ba misu raison. Mukolo bo comprendre que Jérémie abomi théâtre. Bo pesa biso raison. En tout cas, merci bande konanga tananga déjà sili. Na otela bino ba vidéo bo landa nene ya pa ya ki expliquer ki likamo nga na expliquer bino bo landa ngo e pa nene ya. Et si ka bo comprendre que Jérémie a joué le loko mo bo wana pona Bellevue. Bellevue aza mutu. Olinga Bellevue te problème ezate metika ya vivre. Ana bandeko na ye. Mabenyo sobolatisaka ye. Mabenyo sobolatise esi andima. Bombotika siko likona oto sali ndeni. Po mabenyo sobolatisa ye andima na ye. Likona oto sali ndeni. To sali ndenge nini? Aza mutu aza na droit ya vie. Aza mutu aza na droit ya théâtre. Aza na droit makambu nyonso me botia ye mal à l'aise eza kitoko te. Merci bandeko bolanda Irsil Botelo TV. En tout cas, na tika bino to landa ba vidéo oye koleka na sima. So zamba no liboso koti na chaîne na biso ko hésiter te ya ko s'abonner. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez quand na lobara. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez biso na Messenger. Nzamba lola a pambola bino. Wanangana bien tokutani à la prochaine occasion soki Yesu Masiya azongite. Tango koti, tango zo s'abonner ko bosa na te, activez biso cloche à notification pour que prochainement tango toya na ba analyse na biso ekomela yo esika nyonso oko zala. En tout cas wana tiki bino tolanda nanu nene ya tolanda pe bandeko mususu euza malamu ni tokutani à la prochaine tolanda. Il y a aussi théâtre partout au Lingiza, décor au décevoir nga. Soki lelo, Jérémie, Ayina Bellevue, cause de la rayo. Wana oluba makambu Jérémie nzambe likolo. Au nom de Dieu, maman nanga na sama bébé, mambo Jérémie aibisanga. Parce que Bellevue azaki ko privilégié yo décor keye. Azaki ko tchaye na film soki yo oza empêché. Il y a Jérémie envers Bellevue et Zalarawana. Azaki na Bellevue azaki ko considérer yete azaki second plan na yo soki yo empêché. Boye ba ko kabona malembe te. Pourquoi soki langage o na yo kango mingi? Pourquoi soki bato asila ba fingi bino bosaka ba vidéo te bolo bakene na muto azotinda bino? Mais bobo kabwana Bellevue so bonika mutenga kabwana Bellevue banzi mutu mo ya Bellevue to mutu mo alobela Bellevue alobine likabo komi na muto azotinda bino bo accusera Bellevue injustement. Pourquoi? Oza mobali kende. En plus tu vas être bosaka ezara nzonzingi. Oza libre ya kosa théâtre partout au Lingiza mobali. Mobali aluka ba manigance te. Mobali alobake lo non dans camarade dans Jérémie, lo non ça pas X, lo non ça pas Y. D'accord. Nandimi te koza na injira sika o yo finga Bellevue. Na rappelo benjira Bellevue. Songi. Afuta rabatu. Atinda batu ba finga batu. Lele. Abotro libala batu. Deuxième femme. Baba ngene mako poussière. Nyonso ya mabe. Babi mana ye na ki mpese. Nyonso wana c'est Bellevue. OK? Tu peux partir calmement. Tu peux partir zamobali. Faut que comme un esprit nanda mabe te, esprit ya gesho. Esprit ya Piron Dombasi. Mobali ata ya da Costa, mobali ya sala makelele te. Yiba go gérer ni agitation. Kende na yo, kende. Tika Bellevue aza mutu mabe. Bellevue a pensé que poison tira Jérémie. Jérémie n'a pas dans la poison te. Jérémie soka yo kinzo to bien te jote ningan ba mo ami tira poison. Nazoka bien te, on dirait ba chelinga poison. Bosa landeni pour pas nous poison. Bosa ma bé Bokindi. Un jour l'avenir nous donnera raison. Bye. Bato
bato yo bo comploter pour détruire Belgique, bo continuer kaka, bo continuer. Bo ebelo moko a monate. Là où vous faites vos complots, mais nzambe na likolo ndazana na miso emona na place où bato mokili ba monate. Parce que moi je comprends pas. Depuis Mutabanda YouTube, vous êtes là à la combattre. Vous êtes là à créer, bah, ma bino ya lobe, salibo, ezongisibo, matibo, ekitibo, ezongisibo, ina mutu moko. Donc, la sorcière de tous les sorcières, bah, na théâtre, yé. La sorcière, il y a tous les sorciers, bah, na théâtre, c'est Belleville. Donc, Belleville, cauchemar, na bino, mambo na bino, bo salaka, ezaka Belleville. Mida, je vais te dire une chose. Au moins, ça remonte là-bas comédien. Là-bas comédien. Tout le monde a Belleville pour Belleville, ndoki. Mouton alia poison ya solo à part vie de loin à ate. Pour votre poison le kuta. Et ça le kuta. À part vie de loin mouton alia poison solo à ate. Ou alia poison ya solo ba diagnostica qui a j'ouvre les micros pour yo qui s'habille son ndenge yé a jouer na généreuse pour yo bête sur ma baku na live na sur famille bota TikTok. Biloko wana nyo batu bazana na live bayebi te amata tinda demande afungoli ka micro alinga banda ba biso pa respect ka automatique na live mais deko afungola micro biso to kandenga au jouer na généreuse abandolo ba yo posa gêne pour tout ka biso tina live na biso alors o bango ba osala wana nous to amaboma te moni biso famille bota na stade otokomi to yoka na biso sous merde tout ça la mambo biso ya parce que ba accusation oyo de décor aki au sale pas pour moi na moi si wana na France on a décor on tape ça le mambo wana d'accord mtatindie na moi si wana décor mtatindie décor na moi si wana ba memela biso ba preuve ya Belleville a pesa ki ye décor poison aki ko empoisonner fille wana ba sala ne ba gago wana aye la biso ba preuve que Belleville a pesa ki nga sali ki ngana longwa et pas parce qu'elle m'a envoyé d'aller ba accusation les a très grave et ça très grave yo le ba ke muta tinyo ki ko boma mutu d'accord c'est préparé pour nous amener de preuves que Belleville a tinda ki a zo poison ki otie la généreuse pour généreuse a kufa parce que Belleville a vandi wana vina eza ka calculer généreuse pour généreuse a komi na nini généreuse a na nini. Oh, Belleville a un tanta comment va filmer, mais à réfléchir sur quoi écrire, comment nourrir ses fans qui oh bah sa famille les bota Belleville va d'accord réfléchir comment Lucas qui au bon ma généreuse top ma demeure ce qui décor il généreuse à l'élo ni au Belleville va vendre calculer pour bon mai généreuse à l'élo c'est généreuse qui est en train de ça là comme ça va sur ma demeure bizarre qui peut pas ce qui décor moi ça va continuer à me mingi elle chante avant dit bah on dit bah toi Lucas va comploter pas Lucas va quoi ça mon toi Belleville parce que banda Sarah ba mon ça na quoi raté nzamba à côté na ye nous c'est fan to zawana to sambela po na ye po nzamba simba ya tele makaka ba osepelati babandi ko comploter plus de 5 ans ba mona ka komaraka qu'elle continue à faire oh nzamba pesa atinda ya salaka miteme c'est pas changer ba stratégie comment la faire tomber et cette fois-ci ba luka sous ba faire tomber tati ko koma ba komo luka nde ba boma e mutuzolo ta likolo akufa et là, on va Lucas, qu'on passe la stratégie nyonso. Baleke ba oyo, et simbite, baleke ba ngele ke simbite, baleke ba Joves, et simbite, semeros, bango nyonso, ti ba zuiye décor, va te au simba. Mais décor, faut y avoir preuve. C'est la preuve exacte, nous, on va agir, parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop, c'est pas parce que famille, bon, on va l'obate, bon, on va dire, bah, zo, bah, pas trop, car Belleville, to l'obate, to boya, car accusation, ti Belleville, de Belleville, ça va. Belleville vandi nae, azo stylo nae ta comment. Avant de réfléchir comment elle va aller tuer, envoyer quelqu'un aller tuer généreuse. Poni mutema na décor, na généreuse, na pango nyonso bazana ba yebi que Belleville ne peut pas faire ça. Mais tellement ba mutema mabe toi les arcades ba sepela na onte ba kaka ko comploter. Tant ba comploter ba ko pesa bizengi ya ba fani angeleka na ba communicateur angeleka ba analyser raté ba ça l'intelligence na ba onte directement et ils vont croire na ba bêtise au ba toi et ça ba. Ça aide ko analyser te so mutelo likamde ba ninge za ko linga likambo na réfléchir na tala. Na yebi pe mutonde azala rata na okosa. Mais ba conscience na on va ça tranquille. Bino de bozana bino nyos voilà ba conscience nous tranquille ti boya ba kosela moi moi ça ba makambu tonga midi pourquoi bozana ba conscience so ba conscience qui c'est boya ba nyama boya ba tuti parce qu'un être humain on nzamba sala so ka vandi ka créer la mninga ba problème faut conscience na reproche ka ene loko moi ki o sala
Bellevue a bombé la bino nani. La comédie na bino wana bozana wana na bino batu nyonso. Ba généreuse na bino nyonso ba deko. Bellevue a bombé la bino nani. Yo décor yo yaki ani makwaka la lobeli yo ani oh n'a rien à voir na Bellevue. Tu es sorti pour venir dire de bêtises après au long de vidéo wana. Viens demander ce que Mida dit. Viens demander ce que Mida dit. Mida aussi la accusation grave ani makwaka yo qui on est besoin makambu na bino qui n'a rien à voir na Bellevue. Mais tu as pris quand même les quand il a mis la salle d'émission un pour répondre Mida pour makwaka la sera kosa la ke makambu. Mida pas lobby à cause la lobby na makambu ke dia ya kocha poison. D'accord faut bima. Nous famille nous t'attendons de venir démentir ce que Mida dit. Nous t'attendons so yete biso to à disposition mususu. Parce que bino pour moi dans des familles libote lo barati pour moi on dirait biso ta fan te côté pour ndé baba fan parce que ba lo baka pour moi on dirait biso to ko ça loté mais nous on fait ce qu'on doit faire en silence donc la ko bima te poto créer ba scandale mais toza ba bito mona na kata ba famille libota on ya Bellevue ba juriste ba ça ba to mayele bazali donc vous la kize vous donc bino fa na boma yende nto ki diable soki nani na ba comédien on dit mu tiama vous voulez sa mort bino vous voulez sa mort c'est ka kufa pour maman aussi là mais c'est quoi ça on sur Bellevue vous au moins ni belle ndeza bo soka hôtel mission yo il est temps parce que trop c'est trop il est temps bana wana bazo fina ngeleka lié ça ma copyright ba comment pour banga ba il est temps parce que trop c'est trop nous on peut pas se mettre là il est temps pour qu'on vende à péter boy à koko bando bela moi moi ça yo kana tension muke kombo atana makamso ayebi na ni mutu na makuru c'est de trop ba toi bazara na ba c'est de trop nous c'est fan tobi il est temps. En tout cas, il est temps. Attends, ça, on peut voir le vélo. Tu peux déjà passer au cachet mon thème, ma vie. Ce que j'avais à dire, d'accord, nous t'attendons de venir démentir. Tu l'as fait avec Anima Kwakala. Ça, là, on a zobayami là. Nous t'attendons. Merci. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.